Là-bas, tout ça. On va passer à autre chose, on va prendre Papa Nkoussou. On va prendre Papa Nkoussou, qui est notre deuxième invité. Et puis notre élément sur la date de 1959. Ça c'est juste après, hein? Juste après, donc Papa on prend Papa Nkoussou qui va venir. Tout à l'heure, nous allons le recevoir. Voilà, nous sommes de retour sur ce plateau. C'est vrai, c'est l'ambiance, hein? C'est le direct, tout le monde. On te dit où mais là où comme le bon Dieu nous a gardé jusqu'en 2020, ton Monipe invité Nabiso au Théamaka. D'habitude, on l'a reçu, je pense, la semaine dernière. Hier, Ezali Papa Oussou, Fumu Koussou. Bonne année, comment on dit en lingala? Mobu Molamu na 2020. Oh, Papa Koussou. Matondo mingi kolande la manaka ya bapaya. Matondo mingi. Matondo mingi na manaka ya bapaya. Na lobina munoko na biso na nkota na biso. Na munoko na biso kasi manaka eza ya biso te. Kasi biso ya biso mbula esi ebandaki ko banda tango mbula ebandi konoka. Tobandi mbula sika te. Tolongo na elanga okumbelaki biso bantombokila ba biloko wana nyonso baputuru na banzete nyoko amaki. Bango pe basali nouvelle na bango na epa na bango kolandela ndenge baleki na ba hiver na ba minyoko nyonso biso mbula noki tobandi mbula ya sika. Lelo oyo biso tobandi mbula ya sika te kasi manaka oyo toza nango loko tozosalela pena manaka ya bapaya lelo bango bazosepela nde bato toyeba selo manaka bapaya toloba nini mobu ezala malamu mpona bato banso kolandela manaka bapaya bon ya biso mais on peut qu'on l'appelle na classe ya bapaya kaka te na classe na biso Papa Koussou bon tokota masolo na biso lelo Fumu Koussou aye nkando ya lelo aye penza koyebisa biso RDC ngo bana to banda ilango ya biso RDC bana to banda tokoti mobu asika tokoti 2020 yebisa biso no betre biso masolo bana to banda ga jamais ti lelo banzela nini RDC ele kaka na banzela nini nungu sa mindenge nini ba jeune ba okota na kati ya nouvelle ère o ndenge nini spirituellement esala mindenge nini utokota manaka oyo mbula oyo sika tusatuleki matondo mingi tokolinga mingi tolobela soki tolandi ata manaka ngoyo bapaya bilenge eloko basengeli bayeba tina lelo bayebi nanu bosomi te eza nini bayebi te bosomi eza nini bayebi te mpona nini babundaki bosomi lobi ekozala mokolo tokokundola mibutuku motoba na moko ya bosomi le 4 janvier 1959 bakonzi basala makasi po tozongisa Congo na sika oyo abundelaki etumba ya indépendance to ya bosomi mpona bolamu ya biso bayindo mpe ya yango bakongole. Lelo lobi namonaki bato bale bameli bakanisaki ke bakokufa le de bakokoma te le de ebongi basilisa nyonso le 31 na le 1er na le 25 nzoto ezalaki bagaspillage inutile parce que moto asepelaka mpo na intérêt moko alobi nasali babénéfice boye nde wana nake kosepela soki oza mbongo te esengo na yo mba mosu okolobaki nazongisi matondo na tata keli likolo na se alamusinga mokolo lelo to mbula boye me kokende te okota baniongo osala boye ti lobi olobaka l'état bazofuta biso te crise ezali bambouteillage esili le 31 pardon le premier na pourquoi na le 2 le lokwa le 3 eloko nini peuple congolais sengeli koyeba tozaki na kati ya bowumbu ya bamindele minyoko na mabele na biso moko tolala 18h 19h babeta biso fimbo epai basaleli biso makambo ya mabe mabele na biso ekomi ya bango nyonso ya bango biso tolokwa biloko bazosakanela tata oyo akeli likolo na se lokola ayebaki ntina na yango ke makambo nyonso eyaki mpo bino bayindo mpe boni ekolaka bango bamindele batindelaki biso Fumu Kimbangu aye mpo azongisa biso na mokili na biso oyo ya botata mokili to mokili ya bonzambe
na 1921 wana atelemi lokola kozanga bososoli ya bayindo mpe bakongole ezalaki Fumukimbangu ndimi amikaba mbeka kende boloko mibutuku misato anyokwama mpo azala molobeli na biso epai ya tata mokili mpo biso bayindo tozwa nzela lisusu ya koyeba kozonga na mokili na biso. Fumukimbangu oyo na 1951 azozonga na mokili ya molimo alobi soki lelo minioko ezali na ngambo ya molimo tolongi sikoyo etikala ngambo ya politike ndenge bokomona bamouvement politique ebandi après 1951 lokola ndenge tata Nzezalando akelaki nano association culturelle ya langue Congo oyo ekoya kobongwana alliance de bakongo ya bako oyo ekokoma sikoyo parti politique na nsima sous influence ya mokili ya molimo na nzela Mfumukimbangu abako ebandi kofonctionne me na kati wana lokola mindele bayekolaka biso bazwi prise bano batangi na baekole catholique bati wana tina ndenge batie président Kasavubu président ya abako parce que influence catholique eza na kati na c'est ça. Alors mokili ya molimo ndenge babongisaki eloko sikoyo nini ekoleka mpo tozwa bonsomi sensation ya bonsomi na Afrique eye makasi ntango bakei conférence ya Accra na 58 Bambuta Lumumba po bakendeki na Bambuta Kasa batata Tomakanza ntango bazongi na kozonga na bango makambo wana ekoli. Alors mokili ya molimo a préparé indépendance ya Congo ko préparer babongisi yango po bayindo bazwa bonsomi na ntango yango wana Daringe kabonaka na V-Club wana lokola ekipe nezaki ya basango siko bato babimaki na kati ekipe ya basango baye basali ekipe na bango Renaissance ekomaki V-Club Victoria Club mpona kolonga esali ke ezwi bato ya secteur informel ce qui veut dire bato to baneti peuple noir mingi bakei kuna bato batangi penza te bato bapusu bacoiffeur balavandier bato nyonso baza na vie ke mindele banyokolaka bango mingi sikoyo kopi lokola Daring eza ekipe ya bana ya classe oyo bazotanga na institut Anne awa wado eza lokola toloba nini européanisé de bato bazolula mingi kimundili sikoyo V-Club eza lokola ekipe ya bayindo moni sikoyo ndenge esalaki ke sikoyo V-Club bazwi population ebele na ngambo na ye préparation spirituelle sikoyo Mfumukimbangu na mabongisi ya mokili ya molimo ndenge babongisi le 28 décembre 1958 Mbuta Lumumba asali meeting awa na Avenue Victoire alobeli indépendance ntango alobeli makambo indépendance Kinshasa ningani na meeting ya Mbuta Lumumba alors sikoyo abako parce que Kinshasa le roi fobo société ezalaki en majorité Congo donc majorité bato Congo central sikoyo bango mpe bakongo siko ndenge nini biso bakolo Kisesa biso bakolo indépendance sikoyo botiki mutete la sali makambo yango ya indépendance bongo biso te moni makambo oyo baneno conflit eza vraiment conflit te omoni eza mabongisi te parce que na ntango eza mabongisi ya molimo tozaki benemi te bazomona koyoka bongo baninga basali nzoka biso nde toya bakolo likambo donc na préparation spirituelle eloko nécessaire mafo boyeba na molimo ezoloba nini batie Mbuta Lumumba asala meeting liboso parce que meeting oyo ekoya koningisa mboka ekozala le 4 janvier dimanche donc dimanche elekaki Mbuta Lumumba dimanche ye Kasavubu na abako bakosala meeting basengi nzela epai ancien gouverneur ya Kinshasa alors baboyi kopesa bango autorisation mpo nini kopesa nzela mpesa bango balobi soki kutu Mbuta Lumumba asali eningisi bongo Kasavubu akosala ekozala ndenge nini donc bolinga te elandana nde baboyi nzoka koboya bazoboya ezali bakwei na mutambo ndenge baboyi
kaka na yenga ngwana o Kasavubu basenga kinzela na bako po basala meeting na bango na mokila molimo balataki pe bango ba mindele ba préparer match ba programmer match ya V-Club contre Mikado. Mikado est équipe ya Sabena est équipe ba Belge. Bozomona. Donc si cause le ba Belge ba kobeta na batumundo bien que ba yide ba beta na kati ya Mikado. Bon, c'est ça que na tongo ya yenga wana 10h 11h ba militant ya bako baye Kasavubu baye ba militant bazozela meeting Kasavubu baye le meeting ezate na ndenge ni ate l'état a pesi biso autorisation te mais ndenge ni bato so biso to linga ki penga lelo toyoka bon basali ko yima Kasavubu alobi na bango bibokitsa motema ba kopesa biso kaka mokolo match betami na stade V-Club a poli contre Mikado, matondo mingi tata makengo esiko zali pour vous a parmi babiter au bochaki bi ningi saki mboka oyo bokolongono ezala makasi nanzoto na bino po basana na bomo iba monima wana oyo ezo salake lobi le 4 janvier bocha bango ne siko ekoki alors sikoyo tant V-Club a poli ba supporter sa V-Club na kopola na injustice wana epesi bango kanda tant bazozonga on va monter ba bete ma beba moniter za injustice eza injustice tala tata bobi mundelete non makabo bandela wana tono kanda siko uti na stade siko bazane likia ke Kasavubu ba pesi programme ya indépendance wana nde bazoya na ngona donc ba komiski batuni ndenge nini Kasavubu alobi nini alobi eloko te bia te moni bato trop c'est trop population wana esangani sikoyo tant bon ba tchema kelele wana bato ya tolo bake kisasa ezozwa moto sikoyo eloko nini eko pelisa moto makasi bango sikoyo tant baye bakanga nzela pona makelele na bango bazotia toka mindele bezo nyokola biso ezalaki na mundele moko monsieur Brazampito azalaki coiffeur à Outiville pour na agglomération dans le quartier Francobel donc dans le quartier Mukimbangu azoya akoti ba Congolais parce que ce que ba Congolais ba komaki ce que zoya faut tia musapi boy faut tia le boko boy ngolakisani elongati mundele kende abimisi pistolet abomi bayindo ndesko tanga abomi bayindo azunzela kimi akesi ko na ndako na ye na balabala Simba kuna na quartier Mukimbangu lelo noni esika bayindo batomboka ki mokolona balobi mundele le 4 janvier dimanche 4 janvier 59 Papa Kousou l'histoire est très intéressant mais le moment où on a la réalisation peut-être non bilili yango réaction wana le 4 janvier. C'est passé réellement le 4 janvier. Pour toi appuyer maloba ozo le baba mona keza ya solo. Total élément. Toujours quelques minutes. Afrika mapimba tokangi maboko tozali kotala bana basili na kokende bana basili na kotekama na banguna tolati mokuya ata maloba te Congo n'a pas d'Afrique de l'Afrique, parce qu'au moment où les Congolais se révoltent le 4 janvier 1959, il y a des perspectives dans d'autres colonies. Les Ghana est déjà indépendant depuis 1957 et depuis 1958, les colonies françaises ont la possibilité de choisir de devenir indépendants ou de rester dans la communauté. En revanche, les Congolais n'ont pas cette possibilité-là et le 4 janvier 1959 va être un facteur d'accélération de l'histoire. Qu'est-ce qui s'est passé exactement? Un meeting de la Bamako
Bako, au départ, c'est un mouvement d'association culturelle, donc fondé par des intellectuels congolais, notamment des Alandou. Mais la Bako a pris une tournure décisive, une orientation politique dès l'instant où M. Joseph Kasavubu a été élu à la tête de la Bako. C'est sous l'impulsion de M. Kasavubu que la Bako a gagné les élections municipales de décembre 1957. À partir de là, les masses urbaines se sont engouffrés, donc ont investi les champs politiques, qui à ce moment-là était un champ clos. Or, 57 est une réponse au silence assourdissant des autorités coloniales belges, c'est-à-dire en 56, et les groupes de conscience africaines, groupes d'intellectuels, et les groupes à Bako publient des manifestes où ils réclament, ils revendiquent l'émancipation politique du Congo allant jusqu'à l'indépendance. Les autorités belges répondent par un silence assourdissant. Bien au contraire, Kasavubu est même sanctionné le jour de son installation comme maire de la commune de Dendal, actuellement commune de Kasavubu, parce qu'il a tout simplement déclaré que pour nous Congolais, vous voyez Kasavubu qui au départ la Bako est une association culturelle qui regroupe essentiellement des Bakongo, mais non pas des Bakongo au sens ethnique, Bakongo au sens culturel, y compris les Bakongo, tous ceux qui sont des cultures Congo du sud de Bandundu, donc tous les Kouilou, y compris aussi les Bakongo originaires du Congo-Brazzaville qui vivaient à ce moment-là au Congo Léopolis, c'est-à-dire au Congo-Kinshasa, qui étaient membres de la Bako. Kasavubu qui gagne les élections en tant que leader de la Bako, mais le jour de son installation, il se présente comme leader de tous les Congolais. Pour dire pour nous Congolais, il ne dit pas pour nous, membres de la Bako, mais pour nous Congolais, cette élection municipale n'est qu'une pour aller vers l'indépendance du Congo. Il est sanctionné. Et le même Kasavubu, cette sanction, évidemment, entraîne dans les chefs des militants et des membres de la Bako beaucoup de ressentiments. Ressentiments qui s'accentuent lorsqu'au mois de décembre, Kasavubu est empêché d'aller, comme le Patrice Lumumba, à la conférence d'Accra de peuples africains au Ghana. Et le 4 janvier 1959, alors que Lumumba, des retours d'Accra, a fait un meeting à la place Kalabou, donc place de la Victoire, Kasavubu invite les membres de la Bako pour discuter, débattre, parce qu'il est prévu que les gouvernements belges fassent une déclaration le 13 janvier. À la suite d'un travail mené par un groupe de travail, comme on disait, mis sur pied par le grand belge depuis 1958, qui doit sillonner le Congo et qui a sillonné le Congo. À l'époque, d'ailleurs, les étudiants congolais qui sont en Belgique ont protesté en disant « Mais c'est quoi cette histoire? Vous envoyez un groupe de travail au Congo, discuter avec les Congolais sur l'avenir du Congo. Il n'y a aucun Congolais dans ce groupe de travail. Les étudiants congolais protestent à l'époque, c'est-à-dire les Marcel Biyaou, les Cardozo, les Mukamba, qui étaient étudiants à ce moment-là en Belgique de Justin Boboko. Eh bien, en attendant que le groupe de travail puisse faire sa déclaration, il y a un meeting de la Bako qui est prévu le 4 janvier, mais là on arrive au lieu du meeting. Les organisateurs, l'autorité de la ville de Kinshasa leur fait savoir que le meeting, en réalité, vous savez que jusqu'aujourd'hui, puisque vous avez demandé qu'est-ce qu'il faut retenir, personne, aucun chercheur n'a retrouvé la circulaire interdisant qu'il n'y ait pas meeting. On a tout simplement fait savoir aux organisateurs de la Bako. Voilà. Qu'est-ce qui s'est passé le 4 janvier 1959? Papa Kusutoto landa ba image wana ndenge bayambaki président Kasavubu ndenge makambo ko baluka sima na kati nozandika munya ko bakisa. Le kona banayi ko loba bolandi pe babiteni mususu na bilili. Aspect makasi ya kosimba ezali aspect spirituel. Oye ebombami na kati ya oyo wana oye boti siko effet ya réclamation ya indépendance ndenge to banayi kolimbola ete tango siko monsieur Brazampinto wana abomi bayindo wana sikoyo akimiaki epai na ye bayindo batomboki lisusu makasi yango moto esalaki balanda monsieur Brazampinto lokola na ntango wana mindele baportugais na baespagnol bagrec bazalaki juste omoni aveni bongolo okei sikoyo omati bongolo ko ozokende kalamu ozwi mpe bongolo lokolo ozokende elengesa donc nini pardon ozwi aveni Kasavubu oke elengesa eteni wana nyonso elaki okipe na bango baportugais na bagrec basali bamagasin na bandako na bango donc omoni population sikoyo ya Kinshasa donc tobandala nanu
na groupe ya bayindo o bautaka na stade tozwi sikoyo baye ndambu ya bako do bazali barataki meeting na population ya balabala bango nyonso sikoyo basopani kokende sikoyo na quartier bamindele koloba ke lelo bokozala balisusu te indépendance na biso lelo nde boyoki ndenge bakendeki bon na ndenge bakendeki parce que moni mundele azoloba no bakendeki bapille te bobima bokende alors pe bapille te bazwi parce que eloko nini tokoloba ke bapille te bazwi etika to limbola eza motoki na bango liba na mboka na ngai okokende maboko pamba parce que nyonso ozwili yango awa nde eloko elekaka par rapport ya pillage ya 91 différence wana fo bosalaka OK alors babengani bamindele parce que kendeki tina batemple parce que suka ikaka wana te baketi na batemple balobi ke na basango bazalaka bacomplice babuki bakoti na baeglise baprofane babisika ya bakilte batumbi basango mosusu mandefu balesi bango bamakayabu na pilipili bazali kolia yango te elingi koloba nini elingi koloba ntango motu mingi atelemaki azoreklame mboka na ye na bomoto na ye nyonso ezongela ye donc mundele ezonga epai na yo tozali capable ya komikamba me ndenge wana babandi kobelela siko Kasavubu lokola mokonzi na bango roi na bango ye pakota kaka mbala moko na kirwa yango mbala moko wana bakota bakende kaka mindele bakende ye fa président Kasavubu eza mindele bachaki wana eza biso mo baindo comme président oui effectivement eza biso baindo mais pas si ezala nini indépendance au peuple a réclamaki mundele avandaki ayekolaki sikoyo bato baréclame indépendance parce que bakakobelela kombo mfumu Kimbangu Kongo ya Kimbangu mabele ya Kimbangu bokende botikela biso mabele na biso bayebaki ke lokola babeleli molimo mfumu Kimbangu babeleli nzambi mpungu ya bakoko indépendance ekozala effective ndenge wana sikoyo bazwi bapoliticien ya ntango wana bakumbi bango na Belgique bozomona bango bamindele bindele bato bamemi bango na conférence oboyoka conférence à Bruxelles conférence à Bruxelles ezali liwa bake kohypothéquer indépendance parce que mindele bato batieli bango siko ligne de conduite parmi mibeko ya yambo boko garder intact intangibilité ya mabele oyo bo hérité na colonisation donc elingi koloba ke Congo ekotikala kaka ya babelge na mobeko wana boko changer eloko te kako mundele atikaki yango wana batuni bango religion nini ekokamba bino première erreur ya munene ya président Kasavubu alobi tozotikala na église catholique comme église d'état ndenge kaka ezalaki nzoka église wana mundele moto ayaki nango bosomona berere wana o lelo bolobaka te Kasavubu azonga nsima Lumumba mata buta Lumumba mata liboso effectivement motuna ezali ya papa nkusu euti na Kisantu Brino aza na RTKIS radio télé Kisantu chez l'ambassadeur Antoine Gonda topesi bino mbota lobi problème na ezali pourquoi chaque fois que ba célébrera mort ya Kasavubu ezaka vraiment net négligé mais ya Lumumba ezaka vraiment avec célébrité ba continuer bazalaka kuna qu'est-ce qui fait tout ça omoni ba Congo bakweyaka na mutambo wa mundele ba Congo bakweyaka na mutambo wa mundele y compris président Kasavubu vibration spirituelle ya président Kasavubu ezana c'est par rapport à la vibration ya Mbuta Lumumba bokomona ke Mbuta Lumumba tango mindele babomiye basaleli na batembre na Guinée na nini na IRSS lelo ici lelo tozolo Mbuta Lumumba za na boulevard mobimba na nini na IRSS na Allemagne bauti ko sala biste ya Mbuta Lumumba na Belgique basali susu pe nini protocole benga moi parce que bauto sakana ba Belgique na bazo sakana kana biso moi ekiko moko boye donc Mbuta Lumumba donc ozomona Mbuta Lumumba na Afrique de l'Ouest ba lembongo batie longi na Mbuta Lumumba tout ça mais président Kasavubu asali yango te donc yango ezolakisa ke président Kasavubu
église catholique côté là qui est pour abafouer mfumu kimbangu et n'attend bafouer siko elle spirituelle nde yango même ça la cause que président Kasavubu ba mais la même pas na bokonti parce que constitution parce que batebeli ba kanisa que président Kasavubu a un mandat 5 ans président Kasavubu a un mandat 5 ans et ça qui ndengeni 5 ans ya président Kasavubu donc constitution ya mboka na biso d'abord ezalaki copie ya constitution belge au babengaki loi fondamentale donc le président règne mais ne gouverne pas bozomona donc ndenge kaka ezali na royaume ya Belgique le roi règne mais ne gouverne pas c'est le premier ministre qui gouverne ndenge wana Mbuta Lumumba tango boyoka na conflit na bango Mbuta Lumumba lokola monaki ke premier ministre mutako gouverner nde omoni bazwaki bavoi na bango bapesi Kasavubu abima pe président ye azwa primature pour gouverner sikoyo 5 ans ya président Kasavubu euta wapi sima ya kobundisa ye parce que depuis que Congo ekomaki tozwaki indépendance d'abord mundele na bacomplot nyonso basalaki na nini kuna na Bruxelles batieli dirigeant wana mindele oyo bakobanda kolandela bomoi na bango batieli bango mibeko na ligne de conduite et sikoyo le 30 juin ebongaki basepela yango nano d'abord na quartier Mfumu Kimbangu esika baévénement indépendance ezalaki bazala reconnaissant na peuple balongoli makambo indépendance bamemi na Gombe bake kotyango na palais de la nation et bazwi place de l'indépendance et balongoli yango na quartier Mfumu Kimbangu na Matonge bake kotyango liboso palais de la justice nini eleka liboso palais de la justice pour na makambo de l'indépendance donc ba négliger peuple balongoli peuple na makambo indépendance makambo comme plus ba politicien donc tant que makambo ba politicien wana bakovanda bake vanda na Kalina bakolia jambon na saucisson bakotambola na ba impala bakolata cravate na ba redingote na ba nini nini ne papillon donc siko bakomi wana donc mundele ya muyindo nde bango befodio wana ba auto na Belgique ndenge wana donc indépendance de komi eloko ba politicien ba pesi Congo bazongisa ngo na maboko mundele alors tant bazongisi Congo na maboko ya mundele église catholique a continué le sous kozala église d'état omoni muta betelanga lisolo te ponga nazala présent reine nyonso ya président Kasavubu pendant 5 ans messe presque chaque fin du mois yango atonga ata balabala te asala ta dispensaire na mboko te 5 ans ya président Kasavubu ezalaki na ba tourmentation moko ya kosakana te parce que mundele alingaki te indépendance et vendre yango bomoni to babomi Mbuta Lumumba sécession katangaise esalemi 11 jours après indépendance sécession kasayenne donc tango basali sécession katangaise mindele bake kosala état ya Katanga na Moïse Tshombe na mboka na biso c'est ce que ba politicien musu ba koye ko benga na teke to vanda to réfléchir complot au Lumumba sala attention bo vanda na Kasavubu mais bakaboli comme la bisoté situation mundele ebite bakaboli Mbuta Lumumba na Mbuta Kasa l'air basali sécession katangaise Mbuta Lumumba bakende na président Kasavubu bakepo bakende na Katanga bakende solo na Tshombe alors nani Tshombe ayebisi bango wana baza na avion balobi ke soki bokiti atokoboma bino nde baye na Kananga lero na Lulu Abur bango mibale président Kasavubu na premier ministre na Mbuta Lumumba tango bamoni ke makambo bango bazonyo komeleza ya ba Belge alors babengi na Nations Unies bayebisi na Nations Unies soki bino bokosunga biso te po tosilisa sécession katangaise alors biso tolongwe na elle la bino tokene elle communiste ya ba russe eza décision ya président Kasavubu bango na Mbuta Lumumba bosomona siko basali nini mindele ko baza trop malin na bozongi na bango nde sika balobi ke non omoni président Kasavubu yo Mbuta Lumumba za trop brillant avant ko botolo bokonzi longola ye wana banani ba pesi conseil ya ba mindele na ba catholique église catholique parce que nazo lo bango
solo oyo kosunga bana bokondi na biso ezonyokwama à cause ya Vatican ti lelo tout dirigeant oyo akovanda na bokondi na Afrique pe na Congo awawa ayebaka malamu ke aussi longtemps bako négliger elle spirituelle bako négliger bomfumu kimbango bayebaka malamu bako kokate ko libérer mboka oyo pe bako kokate peuple a appuyé bango basalaka musala sans peuple yango ezomona ni coloniaux so bazana facilité que mundela ko utiliser taka population wana azui bango na opposition batiela yo désordre alors nazoya pe na 5 ans ya Kasavu olobi ebele ya solo papa Kusu tango ozo chuter opesa message ba jeune poto zonga na culture na biso comme la biso c'est ça ya on a ina le 5 ans après pe Kasavu matondo mingo on 5 ans après Kasavu de kani tango balembisi ba moni ke basiba asilingala parce que babanga ki ba Congo pourtant babomaki mbuta lumumba normalement peut faire pe bobo pe na ye président Kasavu balongola ye mais le kola ba Congo bazali majoritaire na Kinshasa ndeye batika ki ba utiliser pe Mobutu bo média eza ngonga muke boya lobby na mongo Congo esika tokosolo la masolo penza ya indépendance yango ba ebozo landa biso boya lobby na matadi mayo nde wana ozomona bayindo bayebate sikota président Mobutu ayeko longola Kasavubu lokola Kasavubu asalaka 5 ans nde Mobutu alobi bo biso pe ba militaire tozi bokondi pona 5 ans donc ezalaki mandat ya 5 ans mais tant siko ekomi ke Mobutu tanga koti na bokondi mindele balobi faut ko éliminer président Kasavubu na Tchombe nde bomoi na 69 ba éliminer bango mibale wana parce bango bazali lokola ba challenger na ye o ba yo telemane na nini ya 70 na ba élection 70 wana bomoi na Congo na 1970 ba élection salemate kaka deux cartes rouge na vert au voté vert Kimia au voté rouge Bitumba donc Bachelio soda personnel donc Mobutu azala même pas candidat na Mokolongo donc tu ba ba congolais boye biso banso te ba malamu ke el spirituel e bundaka bonsomi to pia bango esika na bomoida biso po milimo wana ezo réclamer ndenge makila na bango sopamaki ba congolais bazo goûter indépendance ndo baza liberté mutu nyonso asambelaka soko sambeli milimo ya bapaya milimo wana ya wana colonisation ya wana bowumbu donc bokokoka te ko réclamer indépendance na bino aussi longtemps bozo kende ko sambela milimo oyo eyaka na colonisation siko fo bo sambela milimo oyo e réclamaki indépendance bobelela bakoko na bino bobelela balongo na bino bayaki mpavita na bokambe ya mfumu kimbangu kolo bonsomi ya bayindo nde bongo na bino ekosala bososola te o mediama oyo ezalaka yanga oro eza yanga argile eza yanga coltan eza yanga ndenge nini ngai kolo coltan batielinga kwiti natimo la coltan bafuti ngai $10 batondiseli ngai 18 bière bango bazwi coltan baki ko s'enrichir na yango te tata mokela sali bato na bakapasité tumukimbango mokila molimo na biso eza ndenge ngabi awa totonda na mayele nyonso parce que tata mokeli oyo akeli mokili oyo biloko nyonso atieli biso ndenge oyebi mayele akolamba fumbwa na wangila na kotumba argile bakoko no batumbaka libende mayele ya kotransforme coltan boza nango parce que secret ya coltan eza na mokili ya molimo oyo yo moko oza molimo oyaki kosala biloko ya musuni donc towana tina te tolukila mayele na bamindele parce que ekolo esalaka basava eza te savant eza mayele ya kobota donc esengeli biloko na nyonso bato batanga wana bakelasi école na biso échange mais justement tosali école africaine tozobenga l'état te bomoni président de la République par exemple alobi tolingi Congo émergent tolingi Congo tokende liboso alobi 2020 eza Congo mula moko ya ba action akota na ba action c'est la tosunga to sala nini po mokonzi mboka alobi wana makanisi na ye mais ya za exécutant te exécutant eza population c'est ça bozomona siko population wapi o batieli ba masanga o bazotangisa ke malamu okende na poto population ezolola tala soko le jambon na mutuna mbala moko makanisi ya mundele mais soko le kindungu ole fumbwa mbala moko moyindo donc nyonso lezo travailler na côté spirituel tango lobi monoko na yo ozolula mbala moko kiboyindo na yo nde wana mokonzi mboka akoki kosunga mapalo bana biso te 2020 tolingi tosala bwe peuple ayeba te na 2020 yo
esengeli tolona ebele esengeli tokende na barecherche esengeli tosala te biso mpe kosala ndenge nini bango basalaka mandoki biso tosalaka yango te ndenge nini bango bazosala mituka biso tosalaka yango te nde wana mokonzi ya mboka akoya kokóma na force intérieure. Mokonzi ya mboka moko te, même ministre intérieur, même gouverneur ya ville ya Kinshasa oyo apesaki mitindo ke babar ekangamaka na 21h azokende kotinda bagene bakende komela masanga kutu bayebisi bango bar ekangama na 21h me bango moko soki 21h ekoki mposa bakende te bavandi wana bazotimelaka sa musique eza conscience ya jeune ye moko za mokonzi ya mboka te nayebisa yo so babandi kobeta crime ekomi dictature. Mais justement omoni sikoyo nana bimisi mo wana dictature eza na monoko na biso to na minoko ya mindele. Mais justement parce que tala bosa l'effort en tant que bapandi pe sango boye baboye complot mundela salelaka biso ezani mikolo eleki ana uta koloba na bino tata mboma même bamakelele wana ekopekisama te parce que bato wana oyo batiaka makelele bazomela masanga na babar wana esika batekelaka masanga oyo nani azosala oyo mundela azosala. Donc jeunesse congolaise lelo te. Mais avant tout accéder à l'indépendance, déjà jeunesse congolaise ezalaki piégée. Ti lelo bozomona bana bozomona na appareil cellulaire na bango bazotiela bomba film pornographique et bandi na ba photo roman basali ba concours de danse na période de papa Wendo. Déjà mondela ça prévoyait ki ndenge nini na kobebisa la jeunesse parce que moi na moi si soka yambi makila ebele ya bato moi no ya kobota tala milimo mabe batie mona moi si lelo na balabala sala kindumba eze loko préparer na mundele. Donc esengeli jeunesse eyeba malamu na ba dirigeant ya mboka na biso bayeba ke Congo nanu e démarrer te. Il faut tozonga le 4 janvier 59 lokola lobby tokozala le 4 janvier Congo oyo na sengi na ba dirigeant politique bavanda bazongisa indépendance na maboko ya peuple. Ba politicien batika kosaka parrain indépendance na Gombe. Mutabundela indépendance ezali peuple. Lobby samedi le 4. Tokende na quartier Mfumukimbango esika babomelaki bayindo. Obareke milimo ebundaka pona indépendance ezali na balabala nini kuna balabala Simba croisement Simba na Elengesa. Et pas monsieur Brazan Pinto azalaki kozala le lo ya quartier Mfumukimbango quartier wana Mfumukimbango quartier Matonge balongola nani commune ya Kalamu balongola kombo ya Kalamu bacha commune de l'indépendance. Place des artistes bacha yango place de l'indépendance. Kimpuanza Kimpuanza indépendance te. Kimpuanza est indépendance. Oui. Et bunda melaka wana te. Va transférer. On est bien. On est bien ce qu'on comme sika tombo eza par exemple. Tout sika monument eza tout eloko moko. Et ça référence aux autres ouais eloko boye sale makiao. Donc ce qui te commis et sika oyo bat babundela ki indépendance et que ma manifestation même il y a le 30 juin. Balongola ngona Gombe, batiango na cité. Po milimo ebundela ka indépendance mutuno stanga zokoma molimo ne la tia koltanga diamanga. Ce qui est là, ta Belgique, ta France, ta États-Unis, Amérique, Kolobakeno, na Congo, faut que ça la boue, si bango, yebisango na ba français. Na Congo, awa, tozana mokonzi na biso, o soka lali na buto azoka ni salobi, yende mutakolo ba congolais, to sala nini po na mboka na biso. Et non ba belge, et non ba français, et non ba anglais. Merci beaucoup. Ni leçon ko pesa biso, ni lisungia ko pesa biso, parce que même investisseur, tozo senga na mokonzi ya mboka. Eza mabete akobenga bapaya baya. Mais bako futa biso eloko te bakoya ko exploiter biso donc tokozonga na yo tokopesa maloba tozwa mwa élément moko bato pe basepelaki mokolo wana bakolo miziki topelisa mwa mongongo na nsima tozonga tosilisa na papa nkoso parce que makambo akoloba eza elengi kitoko. Merci tolanda les trésors de la médiathèque. Boyo kana bino soni te bobina ka lokwa tozobina wa po na yebi nazomona bino pela polele lokwa na ko lobaba bominga ko bomakasi boyebi tobina ka biso moko te to kwataka tenga mbo ebale na bipa bisika biso toza ko monana awa lokwa na ko lobawa kaka bino te na bango atala ngambo ebale te pa wapi bayoki biso mabe kasi so bayoki biso mabe bazo sepela ba ko sepela mokepo elongi ya mwana mwasi wana epesa ki lokola pasi ya liboma ya po yebi français te balobaki folie boko folie na lingala ya lokwa liboma
bon na lopoto ya boni eyali folie boye mpona basepeli ya émission na biso bo bazoyoka elengi boyoka ndenge nini elongi ya félicité ebebisaki mitema na bato parafifi kasi kale nzembo yango ya parafifi wana na koyemba oyembaka liboso te nde yaka na maloba mingi bongo ntango osali diske eswai maloba mokuse maloba mosusu omelaki yango mpo nini maloba nyonso to osisaka te donc yo oza moto ya kala ngai te ata nasalaki yango oyebaki ngai naza moto ya kala mingi kasi kala na ngai kala na ngai yaka na ngai lolendo po naa na mbula ebele bongo so na bimi awa biso na bango tokokanaka yango wana nango lolendo mingi bamaloba mosusu netikalaka komba te diske eyaka minute misato diske oyo etango ekoya minute soko motoba soko sambo etango wana eyaki minute misato alors soko déjà partie ya musique ya ndambo il faut faire en sorte que partie ya maloba eya mpe ndambo mpo ekonya surtout 3 minutes ekokana po ntango mosusu esika waki koyemba na esika moko po anaki kozanga te nga dekila na likambo wana nazalaka mpe na yali te lelo ntango mosusu wakotia maloba oyo ya biso na yo soko nini ekokata se nzambe makambo ebele ebele na ntango wana kaka soko olobi nango olobi te mpa na kiti na moi lokwa obomaka koboma bino boya bato akala mpenza bandeko ya ngafula na ngaliema biso nayoka kale boya bandeko ya ngafula oyebi eloko miziki ya biso oyo bino bokobenga yango ya kala oyebi eloko babenga yango mboto mboto yeba mbumu balonaka yango mpenza miziki na biso eyali mimboto mitikala na se ya mabele bongo eya kotoyisa kaka bitwele eya kotoyisa soko kasao ebimisi mbuma wana mosusu bale mosusu ekpeli su na se etoyisi su mosusu miziki oyo ya biso oyo ezoyoka wana epai yango ebimaka ekoki kokufa ta moke te elobako na ndekono ya kalakala bino mibale bato akala abeta mpe nano naoka lokwa nayalaka te nalingi naoka lokolo oyalaka te olingi oyoka okoyoka yango mpe okosepela yango wana olingi otikaka nga te otingama seko sika oyoka nano parafikianga mpona alobelako français te yo boni yo olingi bina aloba bato bayoka yo yebi mokanda baarrangement oyo abengaka bapartition musicale ekoma tellement ebele ke bobeta oyo bapartition oyo tosali sika sika oyo te peut-être na ebandeli botia mwa geste na oyo ya sika mais bocontinue na rumba parce que nde bokoya kobunga boyotia makambo ya katikati na bobeta ndenge oyo ya kala wana na mwa introduction ya sika boyoki bon le temps, l'heure c'est l'heure, très chers téléspectateurs. Tout le monde maman Kanzaku Ngelebe, tout le monde maman Ngebi. J'en profite en passant pour saluer maman Nicole Ngelebe qui nous suit depuis l'avenue Cadastre Bon Marché et toute la famille Ngelebe. Bon moni souvenir. Nous sommes à RTN, c'est au bon barat toujours l'image à Kala. Mais bon mon image à Mandé qu'on a bu non.
Zaka Sikamoka na RTNC Aoa. Voilà, nous allons clôturer avec Papa Kousou. Il y a le pototé. Il y a un monoko na biso ndinga na biso ba ndinga na biso kaka. Papa Kousou comme la soka émission. Message manqué en quelques secondes pour na bande baza na biso. Na bande régie ko ba exception tama 3 minutes. 3 minutes eza sous-titré donc comme ben na soka. Na numéro de téléphone ba Comment kaka ndenge grand calais wana. Ndenga kenda ko beta ne ba kenda na Bruxelles. Piège mobimba ngwana. Donc bazui bango style kimundele baye bobina na bino indépendance chacha tout bakidi leur posité so bolendi même nzembo wana bazoyemba mwana mwasi donc bazotindika batu plus batindiki jeunesse na vie amoureuse et non na vie ya musala donc jeunesse congolaise na ba dirigeant na biso bayeba malamu te batindika jeunesse plus na musala que na ba ambiance siko pona kotia mobeko esengeli tovanda poto yeko la bisika nini mundele azokotela bisika nini mundele azobebisela biso po esunga Afrique ya lobby oyo ko démarrer à partir ya Congo que lobby ya solo botia mfumukimbangu na lobby bien botia na centre ya bomoi na bino boko sosola nani wana mutu et nani wana botata mokeli ngongeza mokeli photo sala makasi to zo biso pe télévision bande ko to bunda pona yango photo lo bakatango moi téléphone va pas nkosu ba téléphone ezali libungu tulu tuku libwa mbala minei tuku misato na motoba bongo kama misato na zomi na moko. Oh baby ngala bayoki. Non, il est 049 36 611. Mais ban se belé boya lobby na matadi mayo pe baye bobundela ka indépendance. Merci. Merci. Donc ça veut kasuka poto ça émission abiso joyeux anniversaire. Malobi ezati. Bon ben écoutez. Voilà, joyeux anniversaire, la dernière à Jean-Claude Mananganzita, Mao pour les intimes, lui fête son anniversaire aujourd'hui. Et joyeux anniversaire à l'Éridim Bondi, Maman Yabane Belé, elle nous suit depuis le quartier Vémé. Bien, mesdames, messieurs, nous sommes arrivés à la fin de ce magazine. Salomon, encore une fois de plus, merci d'avoir co-animé avec moi. Merci à tous les téléspectateurs qui nous ont suivis, les héros dans l'ombre qui ont œuvré pour la bonne marche de cette émission. Merci à Pepito Ngoudie Koulondi Malou Abantu, voilà, qui a vraiment tout fait pour que vous puissiez avoir tous ces éléments. Merci à Eli Toumba, merci à tout le monde d'avoir contribué à la réussite de ce